à poste téléviseur na bino pona ko présenter info lingala journal ya peuple pona peuple mbote na bino bisika nyonso tu bozwa mitika ete to fongola yango pona ko taxi bino ndenge chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azan kuna na Ankara capitale ya Turquie pour na visite ya 3 jours na cadre ya coopération entre deux pays hérité mapindemi apesi bino ba détail élément. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali koko ba tourner na ye na Europe na sima ya Allemagne, Italie a se retrouvé pour le moment na Ankara kuna na mboka Turquie et pa yoape azali koko ba kaka ko beta masolo elongo na ba homologue na ye pona oyo etali coopération entre République démocratique du Congo na ba mboka oyo tangeli bino kuna na Europe. Bosimba ke chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, P numéro 1 ya Union africaine, azali ko se retrouver na capitale turque kuna na Ankara na cadre ya visite officielle il y a 3 jours. Soit kobanda lundi 6 septembre, tu mercredi 8 septembre. Na arrivé na ina descente avion ayamba makibongo na ministre turc ya transport monsieur Karaoshwarish Boye gouverneur ya Ankara oyepe azalaki présent elongo na général de brigade Akan elongo na bango bazalaki pe na ba ministre congolais mususu le roi la ministre congolais à affaires étrangères Christophe Lutundula pe Moderon Simba oyo azali ministre ya tourisme sans kobosa na ba membre mususu ya ba corps diplomatique tout le monde qui pe présence ya doyen ya ba ambassadeur africain à poste na Ankara Djiboutien Aden Adilali, Bosimba ke 3 collègues, Mauritanie, Gabon, P et Sud-Soudan, bazalaki pe wana, bazalaki accompagné na ba épouse na bango, première dame Denise Nyakeo Tshisekedi, yepe amimonisaki kuna, azali ko accompagner chef de l'État na visite officielle na ye, il y a 3 jours oyo azali ko sala. Toti Kalakaka na cabinet ya chef de l'État pour na oyo etali affaire prestateur congolais na Berlin cabinet ya chef de l'État basali démenti ya information moko etamboli na ba réseaux sociaux ba détail elongo na hérité mapinde. Et ils allaient mis au point signé na cellule ya communication ya cabinet ya chef de l'État na date ya le 3 septembre eleki boye bango ba tranchaki ba altercation oyo esalemaki na mboka Berlin na dernier déplacement ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pambate vidéo moko ezali ko circuler na toile pe ezali ko talisaka numéro 1 ya RDC azalaki na ba échange elongo na ba compatriotes congolais na hall ya hotel ya Berlin durant scène oyo mais c'est avancé que ba service ya chef de l'État ba honoraki ba contrat oyo bazwaki te elongo na prestataire na place à solliciter na marge ya sommet ya Compact WIF Africa oyo chef de l'État a participé ki cabinet ya chef de l'État bazwaki soin ya ko rétablir makambo ndenge etambolaki pe basouligner que contrat mon côté ezalaki conclu na règle de la responsabilité ya cabinet ekoki kozala engagé te natina wana batalisi ke opinion ba constataki diffusion na ba réseaux sociaux extrait ya vidéo moko ezali kotalisa ke a compatriote mususu basalaki échange à bateau rompi na hall ya hôtel berlinois na marge ya participation ya Compact WIF Africa oyo esalemaki kobanda le 27 le 28 août 2021 à Berlin na République fédérale ya Allemagne et sengeli bomona ke extrait oyo chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asololaki elongo na ba compatriote mususu oyo balobelaki makambo ya ba contrato bakambo ebele ezalaki respecté te na contrat oyo eliaki présidence de la République elongo na ba prestataire ya service oyo basollicitaki yango na cadre ya sommet oyo compte tenu ya makambo ndenge etambolaki boye cabinet ya président de la République basali mise en point balobi cabinet efina pe evalidate ata mokolo moko contrat ya batu oyo ndenge bazali kotalisa na vidéo balobi ke bazalaki floué puis impayé pour la prestation na bango passation ya ba marché pe signature ya contrat na niveau ya cabinet et répondaka na ba procédure nyonso ya protocole précis oyo ezali ko tenir compte ba critères nyonso ya bonne gouvernance pe ezali ko viser ko garantir sécurité intégrité ya institution président de la République sans nul doute pe à bonne foi ba compatriotes oyo bazalaki imprudent pour na s'engager na prestation ya service sans réel contrat oyo bango basignaki na ngambo mosusu cabinet ya président de la République bazali ko préciser que bakoki kozala tenu comme responsable te ya ba engagement oyo ezwamaki na kombo na bango enfin cabinet ya chef de l'État bazali ko senga na public basala preuve ya prudence pe bakutana kana ba service compétent oyo pona kozaba lumière na makambo nyonso ya malamu pona ko éviter makambo ya mabe eyeba na kokoma communiqué oyo ezalaki signé le 3 septembre 2021 et pas ya cellule ya communication ya présidence de la République.
Na etali primature bosengali koyeba ke commission mixte ya ba expert pour na ba opération ya recensement pe identification ya population ba présenter qui mardi 7 septembre rapport na bango et pas ya premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde ba détail élément oyo bozongo na mongongo ya hérité Mapinde. Jean-Michel Sama Lukonde Kenge elongo na ba membre ya commission mixte ya expert pour na oyo etali opération ya recensement pe ya identification ya population et kambamaki et pas ya ministre d'état ya plan Christian Mwando Simba et sangisa ki ba expert oyo ba utaki na primature ya INS ya ONIP ya CENI bango nyonso ba yaki na ba rapport na bango et pas ya chef ya gouvernement oyo batalisi ke misala na bango eza enrôlement ya ba lecteur pour na élection ya 2023 et koki kosi la d'ici année prochaine ndenge Christian Mwando Simba atalisaki bo Simba ke commission oyo ezalaki chargé et pas ya premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge yako étudier modalité pratique yako sala ba opération ya enrôlement ya ba électeur pe identification pe ya recensement ya population na misolomikie pe ba opération oyo eko permettre tozala na ba enrôler poto préparer ba élection na ngonga malamu et puis population azala na ba carte d'identification d'ici mai ya année prochaine bo Simba ke commission oyo ba permettre ko déterminer budget ya 600 millions de dollars américains na place ya 900 millions de dollars américains oyo ekoki kozala dépense et pas ya gouvernement soki ba opération et salemi de manière séparée bo Simba ke premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge aza déterminé comment na ba opération oyo ele kamalamu ndenge chef de l'état atalisi que recensement pe identification ya population ezali moko ya ba priorité. Totikala kaka na masolo ya primature pour la kotasa bino ndenge premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a évalué qui mardi 7 septembre na cabinet na ye ya mosala ba préparatif ya ba jeu plutôt ya francophonie na ba acteur oyo baza impliqué na organisation encore une fois de plus hérité Mapinde. République démocratique du Congo a organisé na août 2022 9e édition ya baje ya francophonie natina ya Kolanda évolution ya masolo de premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a présidé qui mardi 7 septembre na hôtel ya gouvernement réunion ya évaluation oyo esangisa ki ba acteur nyonso impliqué lokola ba ministre sectoriel ba expert ba membre ya comité national IAG à francophonie, expert ya ordre national des architectes ya République démocratique du Congo. Liboso ya bapandisango na suka ya réunion directeur adjoint ya comité national ya baje ya francophonie pona makambo etali ba question technologique pe infrastructure atalisi que ba travaux préparatoires ya 9e édition ezotambola kitoko pe ba participants ba sepelaki na accompagnement pe implication ya premier ministre na gouvernement ba sepelaki lisusu komona ndenge baza na garantie ya chef ya gouvernement pe chef ya gouvernement na ngambo na ye akopesa rapport et pas ya chef de l'état ndenge junior du CSE directeur adjoint ya baje ya francophonie alobaki na ngambo na ye président ya ordre national des architectes atalisi disponibilité ya corporation na ye pona ko accompagner gouvernement afin que baje oyo esimba pona Fiundondo Boni numéro 1 ya architecte bazali prêt pona ko relever défi ndenge basengi et pas ya premier ministre ayebisa chef de l'état que batterie nyonso eza mise en marche pour la réussite ya 9e édition ya baje ya francophonie oyo mboka azui privilège ya ko organiser. Na éducation bosimba ke ministre ya EPST mwana mboka Tony Mwaba a eu décision ya ko exclure définitivement na ba école ba élèves auteurs ya film pornographique communiqué et tangamaki na inspecteur général ya EPST Jean-Jacques Odia ba détail elongo na héritier Mapinde.
chers cadres et partenaires du système éducatif congolais. Na début ya semaine ba image to ba vidéo ya ba film pornographique et tambolaki na ba réseaux sociaux et pa wapi ba élèves balataki ba uniforme pe bazali ko pratiquer ba acte sexuel boy ba image oyo et scandalisaki batu na ndenge ya kosakana te na tina wana ministre ya EPST Tony Mwaba akangaki maboko te bosimbake ezalaki bel et bien ba élèves ya collège Saint-Georges oyo ezwami na commune ya Kitambo directement ba convokaki conseil extraordinaire ya discipline pour na constatuer par rapport ya baka oyo na tina wana ba responsable ya collège Saint-Georges batalisike bana oyo ba BBC image ya école batangi même ba kombo na bango pambate bazali bien identifié ba kombo lokola Tumbaka Lenga boyi Andeka Wole Elonga Kanza pe Lwemba Diavanga oyo ya mwasi kombo na ye Kanyeba azali élève ya 3e littéraire na tina wana makambo oyo esepelisi bato soki mokete conseil extraordinaire ya discipline atangi bakambo oyo bango bazwi lokola décision ba décider ko exclure bana oyo nyonso na collège Saint-Georges bakotanga lisusu kuna te po ete ba BBC image ya école po na vidéo oyo ba élève bazali bien identifié oyo mosusu pe nanu ba identifié bango te bazali kolandela pe kosala ba enquête tango bakozala identifié bakozala kaka sanctionné bosimbake ministre EPST Tony Mwaba oyo azalaki pe sur place abakisi pona kolobake ba élève oyo bakoki kotanga lisusu na école moko te na République démocratique du Congo pambate bazali ba immoraux bazali ba incivique na tina wana mibeko ekweli bango ezali nde boyi na ngambo mosusu ba image mosusu etambolaki ba élève finaliste ya secondaire bazali kobina ba danse moko obscène après ba épreuve ya examen d'état boyi batalisi pe ke lokola babinaki liboso ya école collège Saint-Georges bango pe soki ba identifier bango na sima ya ba enquête ba sanction pe ekoki kokwelela bango kasi ba observateur ebele averti bazali komituna ndenge nini bokoki kobebisa avenir ya bana malgré mbeba oyo ekomeli bango. Est-ce que sanction mosusu ezalaki te oli ya koprive bango batanga lisusu te na ba école nyonso ya République démocratique du Congo Inscrits dans les écoles sur toute l'étendue du territoire national. Et l'on a niveau Boucher, ville, province ya Kinshasa, Azako se préparer koyamba banvula et kozala ndenge nini ba réponse et l'on a Dorcas Bouba. elongo na bakaniveau ebele bouché na ville ya Kinshasa bosimba ke kala mingi te tokoti na mois de septembre bamvula ezali kobanda ba inondation oyo ezalaki observé mikolo eleki na Europe na New York ezali bongo surréalisme te bosimba ke ezali ba réalité oyo Afrique azali kobanaliser ndenge nini tokoki koleka 4 mois sans kokire bakaniveau pe ko prétendre ke bambula ezali koya ba rivière ekotonda te nyonso wana ezali lokola ndoto boye na esika kokire bakaniveau population ya ville ya Kinshasa bazali ko assister mingi penza na ba effort ya ba bourgmestre ya kokombola ba avenir bazali kokombola ba avenir na ba brosse pe na ba pau kasi bazali ko bosana eloko ya motuya salubrité pour na grande ville oyo bengi ville ya Kinshasa oyo ba avenir ezali ebele ezali ko nécessité ba engin moderne pour na nettoyage ya capitale ba curage ya ba rivière ba déplacement ba immondices vers ba lieu ya traitement évacuation ba épave ya ba véhicule ngonde ezali eloko ya motuya bosimba ke mosala o ya minene ekoki kozala convenable pe exécuté te sans investissement moko important ya pouvoir public oyo azali kozaba taxe ya ndenge na ndenge tâche oyo na tango yo ezali tâche moko ya makasi vi poids démographique ya ville ya Kinshasa oyo ezali censé accueillir 500 000 personnes pe à plus de 15 millions d'habitants mobimba pression moko ezali kosalema pour na ba emprise publique oyo ekomi transformé na ba maison d'habitation ezali ka ba colline sablonneuse ya Kisenso ya Kindele ngalie maipai wapi ba tete ba érosion ezali kaka ko se multiplier ba construction be infrastructure ya communication et loko nini toloba na ba zone marécageuse lokola ya Kingabwa oyo ezali disputé entre ba maraîcher pe population oyo azangi bisika ya kovanda drame lisusu moko ezali vécu le long ya voie ferrée ya SCPT oyo ekomi envahi na ba construction anarchique
kobandana na komini ya Limete koleka na Barumbu Lingwala Gombe tina Kitambo tangu toyebi ke bakaniveau pe bacours d'eau ya ville ya Kinshasa ezali rempli na baobjet en plastique yango nde ezali kobenda drame moko ya makasi tozali ko se préparer na inondation destruction ya flore et pollution ya air pe difficulté ya ndenge na ndenge pona mai eyeba na koleka liboso ya makambo nyonso oyo hôtel de ville ya Kinshasa esengelaki te a se limiter kaka na kokombola baavenir ya minene kasi ko sensibiliser population afin que baïba na ko réduire sensiblement pollution ya bakaniveau pe bacours d'eau po ete protection ya bato esengeli eyeba na kosalema infrastructure ya communication pe investissement oyo ezali réalisé avec beaucoup de peine na opérateurs locaux pe étrangers. Namaso mususu bo simba ke ONG partage ton pain avec celui qui a faim ba fête qui une année ya bozalisi na bango mardi 7 septembre na yango ba organiser qui point de presse moko na bokambe mi ya frère Max Mbenga Lofasa. Mais vous savez quoi? 7 septembre 2027, septembre 2021, jour pour jour, et Kokisibongo une année, depuis que frère Max Mbenga Lofasa a Zouakili Kanisi, Yakosa la ONG partage ton pain avec celui qui a faim, et Sika Kitoko, Pona Kobomba, Kobokolo, Pekola Kisaba orphelin, Zela Yakela Sipe Yanzambe, Ndepo na ko célébrer journée Yango Kitoko, Mobange na cérémonie, et Salemaki na siège ya ONGD oyo ezwami kuna na commune ya Selembao kaka ndenge ezalaka cérémonie ebandaka te ebandi lokola bazabana na Nzambe bafungola yango na prière moko ya kafu ya mibale bayebaki solo na kolobela vision ya ONGD na bango nde euti epai ya Nzambe. Frère Max Mbenga Lofasa. Merci beaucoup à Bissotoza bandeko ya orphelinat partage ton pain avec celui qui a faim aux alliés instrument monene évangélisation auprès des enfants en situation difficile. Bana oyo bazalaki mitema duku et tomoni comment ba vie na bango komi transformé ba vie na bango komi régénéré ba komi joyeux sincèrement nzamba sali musala munene kati na ministère oyo na mvula moko. Na occasion de moko ya ba orpheline Christine Mbenga Lofasa a pesa ki raison nini et salake a se retrouver na orphelinat oyo. Je na ba dossier ba yo kuta numéro papa pa Max babengi er babengi pa Max atindi pa Abraham ayo zwanga avant na zwanga to kinani na ipena sombelinga biloko wa sombelinga ba besoin na nyonso. Nena zongi na zongi na kuti da nyonso ezaki bilamba nyonso déjà ezalaki en fait na komisi Nzambe nde akomisanga esika o eza vi na pona te ke na fanda na orphelinat eza Bosimba que ONG partage ton pain avec celui qui a faim, cité du royaume de notre Père Céleste, Bazobo, kola déjà 15 orphelins, Oyo Bazako vivre na ba condition ya malamu net kakabana yandaku, binomo kobotala, ba chambre ya propre, salon bien équipé, la cour kutu kolobate, po bazana ba encadra moko ya malamu, Oyo Bazako kamba bango kitoko, na bonzambe toujours, yo mutu ozana besoin ya kosunga ba orphelin ya partage ton pain avec celui qui a faim. Bomon na bango na avenue Parc numéro 439 arrêt Régie des Eaux, route bypass na commune ya Selembao. Longonya na frère Max Mbenga Lofasa na likanisi kitoko ozwi ya koboko la bana bitike Nzambe akotika yote. Na masomo susubo simba ke ba sapeur pompier bazalaki na parade moko ya kafu kuna na fiki na héritier mapindeni Emeka Chimanga bazalaki kuna na compte ya Info Lingala. Le corps sapeur pompier, mon commandant, les agents. Basaper pompier batondaki ebele na foire internationale ya Kinshasa ezalaki bongo lundi 6 septembre epai wapi bayaki pona parade na bango ya chaque lundi ndenge kaka ezalaka lokola momesano. Moïse Chinyama oyo azali bongo commandant ya corps ya basaper pompier a se présentaki liboso na bango pona kopesa bango quelques consignes afin que bayeba na ko se comporter malamu pe mosala na bango lo lenge nini esengeli eyeba na kotambola
ndenge kaka bino moko bozali komona bango moko bakor ya basaper pompier bazali conscient na tâche monene oyo ezali kozela bango par rapport ya développement ya République démocratique du Congo pona kotombola corps ya basaper pompier ndenge chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali koluka makambo etambola pe kende malamu na ba domaine nyonso. Moïse Chinyama ateyaki bango makambo ya ndenge na ndenge nini esengeli ba yeba na ko se comporter pe na oyo etali ba dossier administratif akalmaki bango ke nyonso ezali kotambola malamu ba démarche ezali en cours afin que base à la prise en compte et pas ya l'État congolais pona mosala ya ba saper pompier eko ba kotambola malamu pe ekende liboso bosimba ke cérémonie oyo ezalaki pe marqué na remise ya diplôme oyo corps ya ba saper pompier ba pesaki na moko ya ba cadre ya UDPS na kombo ya Jekombala pona mosala makasi oyo ye azali kosala azangaki te kotalisa esengo na ye na sima ya maloba ya Moïse Chinyama oyo azali komanda ya ba saper pompier kombo ya bakonzi oyo ya République démocratique du Congo nandimi diplôme oyo bopesi ngai ezali kolakisa ke musala tozali kosala ezali ya malamu parce que c'est pas facile bandima yo surtout na mboka na biso nakozonga nsima yango omoni eyebisa bino ke awa eza nango oyo toye na fondation ya songolo pakala te eza service ya l'État mais bozala nsima ya vision ya mokonzi ya mboka parce que naza devant les intellectuels boyokaka bozoyoka bainformation nyonso ezoleka ya mboka eza bongo te bosimba ke rendez-vous ya chaque lundi yango eratakate et pas wapi ba saper pompier ya République démocratique du Congo ba se retrouva kana foire internationale ya Kinshasa pona koza ba consigne et pas ya commandant ya corps ya ba saper pompier Moïse Chinyama par rapport ya mosala na bango ndenge esengeli basala pona kotombola corps oyo mosala ekende kitoko partout na République démocratique du Congo. Esika ya kozwa basapatu ya kitoko eza se moko na 7e rue Limete epa na ye moko Papa Griffe Mozalisi Hérité Mapindemi Igong Tingi. Baye nyonso basepelaka na basapatu ya kitoko, basandali ya kitoko oyo ezali poso ya nyama, bakwiri ya ndenge na ndenge oyo ekuba esika ezaka kase moko na place commerciale na 7e rue Limete epai wapi Papa Griffe Saper d'État azali kosala mikoto ya malonga oyo ekuba boye esengeli kaka te kolulaka oyo ezali kouta na mikili ya bapaya na mboka na biso République démocratique du Congo toza pe na batu bazali capable ya kolatisa bana mboka na biloko ya malonga ndenge Papa Griffe Saper d'État ye azali kosala biloko oyo ekuba rien envié na oyo ezali kouta na mikili ya bapaya yango oyo ezali kosalema okiti kaka na 7e rue na commune ya Limete na place commerciale omoni mbala moko Papa Griffe otali ofungoli monoko la musala maboko voilà pourquoi Papa Griffe Saper d'État coordonné un frère na boulot ya Jimmy Stone na beti mbunda pona nini client nyonso aye awa azanga koloba teke ba congolais ba mitema mabe azanga koloba teke ba konzamboka ba mitema mabe botunanga pona nini botana ba œuvre artistique oyoyo souci ya Papa Griffe ezalaka nini chinois ba petchana ba chinois ba kolatisa biso te soki ba bina karateka oui mais na ndenge pena ma forme population congolaise tanga zolata ba bora ba chinois ba turc et ça la mawa trop même na bawara mais souci ezali population là ta vrai mais ba autorité mboka bazo comprendre te ezo ça la souci à trop imaginez bino moko taneti ba biloko o na lati awa mundela auta na mboka na aya sombi akenango mais na mboka na biso batu bazo somba ebele mais ezo koka kolati sa population nyonso tout donc on a sengi na bakonza mboka président de la République premier ministre ya primature ndeko na biso sama aux agènes donc bomekana ko solola entre bino na bino conseil des ministres bobetana lisolo ya Papa Griffe Saper d'État donc na sali trop na mboko yo
et vous allez bien ceux qui vont soutenir population congolaise à l'attaquer le bien. Ezali boye bande konyonso bokende musikate pambate basoulier tout ba chaussure ya Papa Griff azali kosala e komi kobimati na mikili ya libanda bino moko bana mboka esengeli bo profiter na yango na ba prix moko abordable hors de toute concurrence ba prix oyo e kosepelisa bino e pa ya Papa Griff sa père d'état. ONG Congo de l'espoir ya mwana mboka mao twene bazo pesa ba bourse pour na Chypre et puis baza ko organiser ba cours de langue na ya informatique Michael Bristoto Stéphane Skandi. ONG de Congo de l'espoir ya mwana mboka le président Mao Twene eye libino makambo ya bolinga kadi otuninga eza nini Congo de l'espoir ememeli bino opportunité to libaku ya kokende kotenga na Chypre pour la nouvelle année académique 2021-2022 batie libino ba bourse d'études ya kaka na passeport na yo na ba bulletin ya 4e, 5e et 6e des humanités na 2 semaines ya pamba oyoki 2 semaines ya pamba ozwi visa na yo kitoko opesi Kinshasa na pipo biso ONG Congo de l'espoir tolobi toza mieux placé mpona kofacilite bino badémarche na courte durée na 2 semaines ya pamba olonge Kinshasa okei kotanga na Chypre. Esilité tellement soucieuse ya instruction ya bana mboka ONG de Congo de l'espoir etieli bino mobange na salle informatique avec zamba ya bamachine théorie na pratique nyonso eza kotambola elongo kasi yoka tolengeli mpe baformation ya langue informatique na baye nyonso oyo baningi koyekola epa na biso nyonso eza ofele. Merci beaucoup. okanisi esili Congo de l'espoir ya président Mao Twene etieli bino bacours ya alphabétisation gratuite yaka koyekola français anglais mpe lingala okofuta eloko te otuninga ya adresse mpona barenseignement ya kokende kotanga na Chypre mpe bacours ya informatique yaka na route Matadi numéro 3 bis référence Arrêt Libulu Camp Badiading kasi mpona bacours de langue to mpe alphabétisation yaka na route bypass Arrêt Munongo na avenue Kimwingu numéro 43 p 45 na kati école excellence. Congo de l'espoir président Mao Twene balobi toujours derrière vision et gratuité enseignement prôné na président de la République Fachi Béton Boye. Pona batu nyonso baza na problème ya suki tomexi londe eza wana lokola solution héritier mapinde mi Jérémy Makam. Bande nyonso baza na problème ya suki solution emonani produit Tomexil eye produit Tomexil eye nouvelle formule ezali pona kosunga bande nyonso suki ezali kokola te baza na mabandi bande ko basi yo basepeli kokolisa ba suki to ba poil na bango esika ezali kaka se moko banunu numéro 1C na commune ya Matete epai wapi produit Tomexil ezali kotekama pona ko résoudre ba problème nyonso boza na yango na likambo etali suki na likambo etali poil fini libandi esili ozwi suki na ya kitoko ndenge moko ba responsable ya maison oyo atalifi oyo bayebi yango kisi ya kala Tomexil eza mpona suki mais Tomexil ndenge eza wana bato bayebeli yango motu soki ayemba liboso totala nano suki na ye na motu po toza apara Tomexil toza na végétal oyo ntango tokotala suki na ye na motu nde tokoyeba suki oyo akosalela Tomexil to akosalela végétal oyo nsima tokobana nano kopesa conseil avant asalela kisi na biso eloko nini akokosala eza na bashampoing torekomanda bato ntango tokotala motu na ye eza na shampoing tokorekomande ye na bain de crème mpona kosokola motu wana lobi bandeko basi bakosokola suki na bango na shampoing alo tokonela bango shampoing ntango tokotala motu na ye
bosimba ke sur place na maison Tomexil bazali kote kapé ba kisi ya ndenge na ndenge lokola rector pona hémorroïde, toraver pona banyama, lokola toramal pona malaria pe fièvre typhoïde, végétor ezali pe wana lokola pommade pona kosunga bino pe vaginitor pona ba soins intimes ya bandeko basi epai wapi ozwi produit oyo osaleli yango opesi merci na bayi bazali kosala yango. Na sport pona oyo etali éliminatoire ya Coupe du Monde Qatar 2022 ba match ya deuxième journée ezalaki clôturé mardi 7 septembre à Bolanda. Résumé ya ba résultat nango elongo na Héritier Mapinde. Ba match ya deuxième journée ebetamaki pona compte ya éliminatoire ya Coupe du Monde Qatar 2022. Ba Léopard ya République démocratique du Congo na ngambu na bango ba betaki na Bécureuil ya Bénin epai wapi basukaki na 1 but partout. Poule ya ba Léopard baza na 2 points na sima ya équipe ya Bénin oyo aza na 4 points pe équipe ya Tanzanie oyo aza na 4 points na sima ya victoire na ya 3 buts à 2 liboso ya équipe ya Madagascar. Ba résultat mususu ezali boye: Niger Burkina Faso 0-2, Algérie Djibouti 8-0, Mauritanie 1, Zambie 2, Tunisie a gagné Guinée équatoriale na 3-0, RCA Cap-Vert 1 but partout, Nigeria Libéria 2-0, Mozambique Côte d'Ivoire 0 but partout. Boye ba match mususu ebetamaki pour la deuxième journée, ba résultat na yango ezali boye: équipe ya Djibouti a betaki bongo na équipe ya Niger 2 buts contre 4. Burkina Faso a longaki équipe ya Algérie na 2-1. Équipe ya Zambie a polaki 0 contre 2 liboso ya Tunisie. Guinée équatoriale a longaki Mauritanie na 1-0. République centrafricaine a polaki 0 contre 1 liboso ya Libéria. Cap-Vert a polaki 1 contre 2 liboso ya Nigeria. Match ya Côte d'Ivoire na Cameroun et soukaki na 2-1 à faveur ya Côte d'Ivoire. Malawi a longaki Mozambique na 1-0. Rwanda Kenya 1 but partout. Ouganda Mali 0 but partout. Gabon Égypte 1 but partout. Afrique du Sud a longaki Ghana na 1-0. Éthiopie a longaki Zimbabwe na 1-0. Togo a polaki 0 contre 1 liboso ya Namibie. République du Congo a polaki 1 contre 3 liboso ya équipe ya Sénégal. Boye match ya Guinée na Maroc ezalaki reporté suite na coup d'état oyo esalemaki na mboka Guinée. Boye na ngambo mosusu Benin RDC 1 but partout pe Tanzanie Madagascar basukaki bongo na 3-2. Pona ba match ya 3e pe 4e journée ekobeta mabongo na mois d'octobre ezali koya. Malema tokomi kopusa na suka ya basango na biso place na info ya ba journaux epai wapi Héritier Mapinde mi asaleli bino yango. Mbote na bino tofongoli info ya ba journaux na journal Le Vrai Modérateur auteur a commis mercredi 15 septembre ezali koya Mboso azali ko défier Fayulu na balabala. Wana ezali information totangi na une ya journal Le Vrai Modérateur auteur alobi plateforme Lamuka ya mwana mboka Martin Fayulu na Adolphe Muzitu bazali ko préparer marche moko le 15 septembre ezali koya. Entre-temps, parti ya Mboso Nkodiampwanga, président de l'Assemblée nationale CRD, Bango pe balobi, bakosa la marche kaka le 15 septembre mercredi wana, on a ko soutenir l'institution ya mboka. Natina wana nyonso, observateur bazali komituna, eloko nini ekokoma, pe autorité urbaine akoki kolobanini, liboso ya ba marche ya ba parti o mibale, bazali ko projeté pour le 15 septembre ezali koya. Nangambo mosusu journal La Prospérité alobi, Nicolas Kazadi, ministre de la Finance, na ba recette na ye ezali komata, boye ba nouvelle action à l'horizon. Na conseil des ministres salemaki week-end eleki, auteur atalisi ndenge nini ba félicité ministre ya finance Nicolas Kazadi pe balobi na ye a continuer ko kende liboso pona politique ye azali ko appliquer par rapport ya ba recette ya mboka mingi penza ya ba régie financière ndenge ekomi komata. Tokosoki sa info ya ba journaux na journal Le Journal mingi pona o etali sport alobi Renaissance du Congo ba koki kozwa Otis Ngoma lokola entraîneur principal na bango. Ancien entraîneur ya During Club Motema Pembe alkitaki mardi na ville ya Kinshasa auti na mboka France kuna na Paris. Ba négociation et salemi na nouvelle direction ya FC Renaissance du Congo pour la signature ya contrat. Technicien congolais Otis Ngoma Kondi akoki kozwa équipe ya FC Renaissance pour na diriger yango pendant 2 ans après avoir kotika During Club Motema Pembe. Na information oyo nde tosuki si info ya ba journaux ya poko ya lelo botika la malamu.
Merci Héritier Mapinde pour la info. Il y a des journaux où tu conseilles la biso yango nde pesinga nzela na boucle journal. Il y a peuple pour la peuple merci ming na Dorcas Buba oya kumbela ki édition na sima caméra tozala ki bongo na Igor Singh journal ozala ki monté et pas ya ingénieur Emeka tu manga kaka ndenge la mesana koloba info lingala ezala ka supervisé et pas na yemoko Héritier Mapinde mibandeko. Boti kala malamu ngala bino to kuten semaine prochaine. Au revoir.